bilaka na yo bibele mibile nzambe na masengi na yo mokosa na ngai te babukanga lekanisa nzambe nanisanga nzambe wete namona bilaka na yo babukanga lekanisa nzambe nanisanga nzambe wete namona bilaka na yo. Nibukama ya lingonga te yango sala na yo ekokisa milelonga monani ya solo ozali nzambe nguya nyonso ezalisi na yo bilaka na yo nzambe ekoki koleka te solo kino ekosalema mutu moi nzambe nalandi nzela na yo yongisa Bokole
Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur. La chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur,
Abonnez-vous massivement, massivement, vous ne serez pas déçus. En tout cas, vous allez dessus. Je vous rassure que vous allez décider. Ici, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement, massivement, et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awa tozo lobelande komo na Yesu, sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo mekati na Yesu. En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.